faire ça les scènes mission à présenter dans la communauté congolaise. Pardon, Gims a présenté Gims dans la communauté congolaise. Ba vidéo ezali. Alba que oh moi na mboka bo soutenir faire. Je crois ba 2011-12. Là la même fallait que dans la Gims c'était oh boy faire à soutenir Gims. Donc Gims a dit lumière na bino. Gims na fait pende ba sanga di bongo ba sanga te pona oh to ba pouvait fallait. Gims ça petit ya faire. Ya tongo faire à l'accès na communauté quantique globo tanga Gims c'est faire. Toi tu penses que c'est un étonnement qui prend sur Gims dans sa vidéo là. Gims tout na mboko aza consommer pour faire rigole. Parce que attends en Afrique, tu n'as pas non comment en Afrique, Gims a consommé pour faire en Afrique, même que les cafés en Afrique. Bo bangani. Pour me bo bangani ba monde qui deux voix pousser sangani ba banga. Ton bo ba ke ko faire sunola na sunola mais fallait na posa ba toi na ta. Ba don tout lo ba ti bo ba ke faire ba soutenir na stade ne ba faire no so ya wenge ba sele ni passer faire ça respect. Fallait les gars na mission ba ke sona maiti ba péter na même ba faire wenge ba hotel maté. Playback ezali ba tiki ndenge oyema na studio ba na stade Malti obeti ndenge yo vone oyemba yo pozo ozo meka. Mais ce qu'on fait ba lungula ki voix ba tiki instrumental na kier yemo kwa zoyemba ba image ezati apam eloko abete playback ezati bizorbi na tucheze et petit playback de c'est la première fois na musique africaine on a ça la plein à deux côtés plein débordement na Martina débordement na parler peuple c'est jamais vu et na mission moto zo tawa na micho ça événement tu dis waouh le roi fait peut-être la différence le 24 abeti répertoire ya ndenge mususu tala na marché abeti répertoire mususu devant Fati ayena pas de peuple abeti répertoire mususu monotone zate na micho bagula to bani faire fallait na bana ana famille bataille la kaya de mon héritier de mon awera de mon JB tika mon pe balé sa bana s'il vous plaît bakanga actualité boité bakanga ka boité penga sepela ki fallait beta les 6 même jour la faire tout moi so fallait beta les 6 fallait gagner tout ba débé nga ici là na golo so faire pour là qui devait faire na roya na lobani ndenge mo pena bango fait batika pour toto tsa mna ko fallait les qui faire les fallait bon jibe weka ki bon bo beta fiki ni ngwana bo beta to bona ke tsitana na gagner ki maki to loba te maintenant to ebaki faire na fali faut ba sala bongo par contre tebe sila ba to ba comme ça oteke pas pe ba bele muzimbi tout sur na faire na muzimbi so belango ba ke so ba tsike na ba chrétien ba tsika ki ba na faire azaki na martyr faire l'état longa martyr aya ayokuta muzimbi ya ndobeta azedi na ba plein craquer te conseil ezaki ya muzimbi te ya francophonie ya muzimbi te mais ngana ko loba conseil ya faire poso bien muzimbi to muzimbi ya kitaki sanga ton faire en martyr pas pe ya kifi et plein craquer ngamo ku na ko tshete ko na boulevard te muzimbi a seke ba chrétien ba tsika ba na faire poso muzimbi ngaki na batuti ndenge Gims akena na batu na wa héritier te do solo te o ya so ba image ezaliti faire réclamer couverte faire atika déjà faire atika de maka faire réclamer na gouvernement qui réclamer na communauté internationale ba mona ka pose avoir pour life fallait ba benga faire pas défendre mboka de faire gagner bolelo bo ndé gagner na musique na biso ndé gagner na football ya lo kuma fali eza lo kuma héritier to se to beta maboko faire gagner lo beta ki lo ka bonane. Est-ce que vous informez que Bill abetara déjà na nzema francophonie abetango na yebang oh tango bi abetango yebeta Big Ton na mboko est Big Ton ben côté de mama match non na tiko na chaîne ton na carte na wa chaîne mama 2012 asa ba yaki lycée bosanga na bi même esika dosana studio na bi ba tout na ba so congolais wana na bi même studio dosana na plateau na bi est Bill ya ko sa pe plaire nous golo banga mambu Bill ça des ans de na ko raté bis ay le côté est Bill ça la mieki ça la musique mieki René Lokwa siko René Lokwa na belis oh te solo te Bill ko tena ba René Lokwa se ba pas na bino mo ku faire ndaza na banga Bill Clinton ici ah mais oui eza oh ba to on a respect ba bota la biso est Bill qui faire au ba Bill Clinton yef ça na ba côté ni oh pour faire ça bizorbi ana hit o abia dance ya animation o Bill Clinton en Afrique faire ça na mo que chanter ma salle plus que animateur tena nga ndesi nga na finga te na ku contre ba golo ba finga fina zo zakaki ba mama banini bona saka zakaki ke feka leki zakaka nga feka benga e parce que zakaka to nganda ko mona maluko
azaka mbongo basima banini fa fera kuta na fera pozo moi 10 sac ndenge za kande selo asala na fera donc lokazo yango te yango ikomeka komena na perte amoke fera lola ba baby sim pele pas doit mutema ba baby sim sala Zakari zakanga na bana les pattes lo ba longo zakana francophonie des à part franco Zakari comment était na francophonie ba kesus Bote na baimboka nyonso bazolanda biso partout dans le monde, surtout na koyeba ke vous ebele devant ba portable na bino devant ba ordinateur na bino devant ba télévision na bino pona kolanda émission bolingaka mingi émission tout sauf rien oyo ekumbamaka nanga moko meta immortel pe na chaîne na bino Corrector News TV vraiment chaîne oyo esalaka ke bandeko nyonso baza libanda ya mboka Congo na ba oyo baza na Kinshasa bazala vraiment bazwaka vraiment ba nouvelle vraiment oyo ezali bien pe ba information oyo vraiment ezali traité na ndenge moko ya malamu vraiment merci na bino balobi toza na actualité zaka moko oyo eza ko circuler na ba pays nyonso ya francophonie eza actualité ya francophonie mais na kati ya francophonie wana na minute tozolobela ba événement tukoleka so na weekend ba événement lekaki dimanche na samedi na dimanche ya samedi tozomona mbala moko Maître Gims concert ya Maître Gims na Esplanade ya Palais peuple. Il y a moi sans plus tarder, tous déjà invité na biso na plateau awa les chouchous des Gaulois, ceux qui Christ de Jésus a eu conforme la plateau, ba imboka ba on a déjà invité na biso. Bonjour. Bonjour maître. Bonjour na ba Gaulois tout, ba linga mikati na faire Gaulois bona biso partout dans le monde. Donc biso to ba fanatique to bien critiquer na monde. Donc to na président Kumbela biso na pesi mbote na président Dilor Mazudilor. Et c'est quand ça na pesi ba mbote VP na biso ba mi mala na bossa était notre président du Congo Gola parce que maintenant biso ba Gaulois to suna mboko Congo te. To suna na aussi na président Fati. Donc côté biso na mambo to voter na mboko te parce que na mboko to voter na mboko bondima faire te. To sala mboko na biso Congo Gola. Oh roi na biso roi ko faire qui est faire Gola. Roi du Congo Gola. Donc na pesi ba mbote partout azali na micho na parlement ba lobela mama mboka na église ba lobela comme Jésus. Mais nga asko na be comme faire. Mais na sengo pardon na pasteur na vana bana pasteur nazo penga mwa muke limbisa nazo penga na bossa peta bato boloba ke biwa faire za mabe tala biwa feta ngam na biwa faire te na loba ngo chaque ba émission de kaka nga za jalelo malobo no besana nga shike mona uti nga limete chez biso na nga dia mbonga faire te na mbongo pe ya ba Gaulois moko te na loba ngo nana na mbonga Gaulois moko te na lia na ben c'est pas faire musicalement faire les sana musique na c'est tout qu'on a bénéficié de la musique. Donc on a fanatique à faire nga faire orienté nga faire ou les padres faire ou Jésus de Nias faire ou pas Zouria donc asa omniprésent omnipotent omitou et pas nanga faire asa troisième personne en vie nanga après nzambe ba parents c'est faire rigole bande ko kututé donc maman na ba sana nga chez moi asa biwa faire té yom to koma ke biwa faire za mabeta maloba loba ezanga ya faire té mtatindi ngai. OK, merci mingi. Na ko moment ça devient trop ba Gaulois ba Wario bozolo baba koto ba Wario ba lobake fali na mboko balingi ete et tout le pesu na yoki Wario Gaulois lobi ke faire na mboko balingi ete so bato yo bazo soutenir ba musiciens wana ba artistes wana baba ne baba congolais te na faire na fali baba congolais. Oui. Faut boter la preuve yo je faut la preuve que ton obi ke faire balingi ete faut ba ke balingi nani francophone ki na mboko ete ba yebiso francophone ba tiaki nani abana ba tiaki fali fali mutamba yaki fali te me ba bende pa bana loka aza eme bato bon mon promesse fali mutu alwa solo mabe do faire alwa solo mabe na pete que faire alwa solo mabe ba mukima bato balinga ngote balinga solo mabe or solo mabe pe bato ba yaka no banda kunyoso me bato pe balinga ngote siko ba pesa ki fali chance bana na francophonie tok ba moni ki to poli nani to pola ki na mambo to zo aider na mambo ba jido ba nini mais na musique to pola ko yebi yango faire kundi ko ti recours boleli tellement mingi moi mawa aleli ndenga mesana ko lela ngai so pe mama déjà kendaki na kuzu ndenge mama baluka na sima mkongo aki aleli abi ba konzi botela nga likambo botika mwana nga Hervé mwana nga mtasala mwana nga et puis que bino na mboko vraiment totally bien ba Gaulois fait rigola aza mutu oyo ba congolais ba soutenir Emile fali aza mutu oyo azaka moko mise à part yokasko mutu nazoki mwasima moke na biso mutu basudenge na mboko ke par rapport à faire eza fali na peso exemple fali abeta stade de Martine avec 50 sponsors nazoki mwasima moke abeta avec 50 sponsors siko faire au moins ke balingaki na mboka abeti stade avec plus de
plus de sponsors na lobara te nazonga lobi na so mutu balingaka ye mais faire asali mieke na stade ke fali wala toka na miso lelo tanto après stade ya faire omonaki tomona biso nyonso na image ke faire azalaki na directeur ya francophonie asasi faire publicité que le 28 bato boya bwebwe ouverture ya francophonie basasi faire après quelques jours to quelques semaines tomona batie fali o toyokaki na matoi teke même baton batie mama fokomi na olobe na ebandeli tokaki koma fali te o falo azata azala te nakomana tokaki koma faire mais muto balingaka yo bike seno yo balingaka faire fali balingaka te mais bazwi ba faire toyokaki soute na ouverture batie fali après avoir ba comprendre bango moko fali akwesi mboka mama vraiment beau commentaire na ba yo souhaite que congolaise c'est peut que une française moko ayena mboka lwa Congo ya desi mboka papa wemba mboka ba tabulei mboka ba grand calais azo coupe musique ke na bon mais na festival gouvernement na biso pe ba international nyonso na festival bango ta ba moni ke mutu wa française azo mboka azo coupe na ba mboka ba faire po to kene to zonga France na ba musicien banda France banda na Congo banda France eleki Congo na ba musicien te lwa ba grand musicien monde des biso na ba papa ba table France otenga na est otenga na France ba grand musicien ba mo ba ebité emso na biso pe to ebi ata 5 wa ba grand en France papa ba grand en RDC so wa mona yalo wa ba moni emso na ba moni emso zumboka na na Brésil ayo boto ba Neymar ba Ronaldinho ba Robinho coupe ba ponaki ba bas na pesa justement bon on va comprendre les seuls messages qui réclamer tant fait que ça a quitté la francophonie ba moni qu'il fallait pour faire réclamer na gouvernement international sengi babi donc moi fait ça retirer bon retiration faire ça non ma muté ko akima kitonini faire se retirer parce que vérité ça qui la francophonie au début to faire ça qui nini il y a on a des vérités ça qui nini ba ko se faire ni te yo le 28 déjà pour na bana ba misa libanda yo za mwana mboka ils en ont mwana mboka tika misa ba ça ouverture ba ça qui te ko fali et a te faire pour abona qui fali ngwa se retirer ba ça qui faire que étranger ba misa étranger ba fungola pour nous la vérité te ba to so football ba kete eza fali faire nga zane d'accord fali mto fungola msu yo sous to beta les 4 OK merci mais ba sale pardon na suka na suka to banana beto bana mama même ya mina ko mana na suka sala wana to ba sale faire bongo faire sous la minute boy o fali mto beta ouverture faire bino pour nous signer inventé donc tout confondre makambo te de lo faire ça kabien les pères de la musique congolaise a bengani Mobutu de l'autre vandi be faire perpétuer l'indépendance ya musique pena donc la musique vandi normal à sauver ba vibrateur à sauver ba bina filer à sauver ba fabriquer à sauver ba héritier parce que fallait mon que il danser na mokilo mais faire ça mieux que fallait à part non fallait tout est dans politique et c'est ministre de sport tout ya dans sport ya économie ça makambo mieux que na comment que faire c'est lui le Messi faire c'est la musique congolaise tout ce que mamona oh fali fali ne singa loba bongo ngai na koya na mission na bago fali za kingani fali za soki pende balobaka nga problème za na websa fali ki fera lekio même baga pour le baga na mission ngata kuti na fali bo ata we ata jiba ata na tous les missions sont personnes mais c'est que fera l'équipe bino na websa bango bongo parce que fera za moto ke moi fera na fali différence ya ni fera za mutabandi batabandi ba mama comme ba timi fali za mungala misu makasi fera skoni ani mutabandi na danser mais kimbobomba makobomba na mais aleki fali so fali ki mungala na ta mukio sala ma bimisa on se takanga aleki faire mais faire aleki donc c'est ça un peu donc ils a Congo de gagner to ngado perdre des coupité qui n'ira bon ça blague tout sur le plan normal na mboko pena ba makambo ke ba présenter mboka mais tu na fali na faire faut le mettre ba musique ba préparer nyoka longo ke fait qui fali tout le monde a ça de problème ba tu ba bima ya ba golo ya ba papa ba nani ba jeune ba bima ba moi ko nyoka no ba na stade et ça nga son était congolais ils ont ba voice mo za ko circuler à rapprocher à Fali papa Ikabiongi na question de jour que bon nga ba blogo wana na yoka na ngango mais ils ont important de passer dans notre préparer la cérémonie on ezaki to clôturer makambo te bon ça dépend ba yoka kinana za emera mboko nani tindaka batu na sala ka na face lo ebite ko bokila lokondo ata jajo akokota la buso ba wana te mais viola kisim na face alors biso za très fragile vie bokila lokondo za lokomoko tala baluba ndenge bazali
vie keba kosopa boite po eza playback tiko fali abeti kara obeta te okoyoka ndenge moto ekopela ndenge akobeta te soko tokotikala ngai na bubulu epa fali tokotikala soki tokokende ntina liwana tokotikala tata oyo azalaki na ye quartier latin apesi mokongo yo olingi opesa mokongo bato bapesi mokongo mwana natikala ye moko likambo te tokono kokufa biso oza bana ngali biso bana ekonda mputela baekonda bakokaka biso te makambo na biso nyonso esukaka na chevi epuis toza bato ya basiya ipupa bokokoka ye te likopa na bino nyonso wana ekosimba te boyemba bosala succès problème yaki elenga na kotya kipa na mutu nakokuta yuda nakomona rabin omona nde bokolala bokolala na ndenge moko bokopa nete kindoki bongana na kindoki bie yo kosala boye te yo kozwa no bilili problème te mona no amemi international baolelela international fala biso numéro 1 bamolele so nakovosa moki kote moko mais normalement pena ça fait mal ya oyoka bapropos boye tofanda na mboko tosona yebi te baimage ezali faire aza les scènes mission à présenter Dadju na communauté congolaise pardon Gims à présenter Gims na communauté congolaise ba vidéo ezali albage oh mwana mboka bo soutenir faire je crois ba 2011-12 là même fali kutakuta na Gims te o boye be faire à soutenir Gims ba propos yo kango esenga passe na ba passe côté biso le bi fala numéro 1 c'est non ba rendre ba loba c'est numéro 1 ne rendre bagé Kofi Asunola ye bato nyonso basundola yo sikoyo ozonga so sundole donc Gims aki lumière na bino Gims na fait pende basangani bongo basangani te pona o to ba pouvait fali Gims aza petit ya faire ya tongo faire l'accès na communauté quantique globo tanga Gims se faire ou so tanga bagé bon yes selon ye nenga lo bana ba propos nge am sundenge papa ba Gims asangisi faire na Gims que Gims opesa faire makambo faire beti stade de mardi ça appui Gims malgré vidéo qui va s'agir toi tu penses que c'est un étonnant qui peut même sur Gims na s'agir vidéo ana Gims tout na mboko aza consommer pour faire rigolo parce que attends Afrique t'es na pardon na komana na Afrique Gims a consommer pour faire en Afrique même que les kafali en Afrique bo banga nini pour me bo banga ba monde qui des voix pousser sangani ba banga ton bo ba ke Kofi Asunola na Asunola mais fallait na posa bato na ta ba don tout lo ba ti bo ba ke faire ba soutenir na stade ne ba faire no so ya wenge ba sela ni passer faire ça respect fallait le kana misoro ba ke sona mati ba pete na ngamba ba faire wenge ba hotel mate faire ça quoi lobi no musiki ndungu abi na msala na nani te na mboko to ko boya fatu solo na mboko ndesi nga ko le ka to mo fali nga ba nga ko le ka mo te na finga fali to boye to na boya fali te na mboko fali aza parmi ba misoro sa lokuma Congo apa ni bango ba komisa te o na loba ngo fali aza parmi ba to sa lokuma Congo ngai na zonga na ba concert fali ya ka so concert fali ya Olympia je crois Olympia to Olympia aujourd'hui Tanzanie fali aza à l'hôtel mais banda ba batu na ba komisa bazana sans voutima fala lo papa mo boya isa ba fanatique nege ngana ba mina le premier na classe na ga zoba mo ba fanatique fala isa nga tona bana na kola gi na bana le premier na zoba mo ba mona te ye selon te na mo papa mo be so kola gi bana abeta bani sonne ba daje lo ba ma mwana na ndé mo na kola ngana ba le premier na ki maile na classe ma passe so ba fere wana ba ki na ba bana zoba mo na classe mais à mon une classe de simba ta kene côté ka boudin abongisa famille fait que le na musique azala wa noko makina ba fete bobe mais na matanga boduka yi so ba popo tongo lo bagé fait que na vena biso juna na sali mabena sangisi da juna fait na fait ça passe pe pote di ika de on fala boka kaya apa bonga kuna kaisa jeune papa mo mkolo pe na tamu na tena quartier na biso ba komba papa ika ya te ba de on ya te na Congo papa ba komba ikizala te mais ça fait mal otolo ba supporter c'est le moment de les moments à faire ta fille c'est cause Gims c'est dit quoi to jouer de ta gagner pas ça la ni pour na faire to défi ça faire et baksani pour te c'est un te na promesse à temps pour le bagage fallait international ça danger à en Afrique bon tangela ngata 5 pays ba français hein pour même na fallait na faire moi je dis na fallait na faire ata ba kina Égypte ba temba Égypte ba beti conseil ba Égypte ba ko na fallait na faire ba mona ni ba Gabon zéro te égyptien
na ba comité congolais tout le monde a nazana message mo ayelenga na téléphone babi na tunda yo message ye babi na tunda yo na poser question na biso ki fali ba ponaki parce que libana li ba recommanda ki aza international ferré aza trop local libanda ngulu de Christ de Jésus il y a eu un wana merci pour la question dani meta to bon ça va faire biso za kele kaka avec bato to ba beta na nini na ouverture basinaki contrat na France mais dans ma grande surprise amona bill mais bill otenga na limita ba bill otenga na limita ba banda ça fait ba une année signé contrat wa mais l'acception contrat c'est bien c'est ba signé est-ce que vous informez que bill abetaka abetara déjà na nzema francophonie abeta on a yebon oh tango bi abeta mo yebon ebeta Big Hito na mbogo. Ese Big Hito be côté de Mamba match non na tika on a chaîne ton na ka. Na ba chaîne ba mama 2012. Asa be yaki lycée bo sanga. Na bi même esika do sanga studio na bi. Ese Big ela ba tout na ba so congolais wana. Na bi même studio to sanga na plateau na bi. Ese Big ya go sa be player. Nous agolo banga mamu. Big ça c'est zéro te na ba te. Bi c'est lo côté. Ese Big ça la mieke, ça la musique mieke René Lokwa siko, René Lokwa na belis. Oh, tu sur la tête. Bila ko tena ba René Lokwa c'est ba pas. Tata na bino mo ku faire ndaza na banga Bill Clinton ici. Ah mais oui. Il faut retirer. Bill tata na bino mo ku ta banga Bill ko bino ba bolo banga na. Il faut retirer parole wana pas de continuer. Non, retirons te. Eza o ba to. On a respect ba bota la biso. Et c'est Bill qui fait au ba Bill Clinton. Il fait ça ga ba côté ni. Oh. Pour faire ça bizorbi ana hit ou bien danse et animation au Bill Clinton en Afrique. Faire ça na mo que chanter ma salle plus que animateur. Tena o Bill te yo même tu na ba pour la Bill. Bato nyonso ba beta ki le 28. Et à lever les rideaux. Bato nyonso ba beta. Bazaki ba Jean Baptiste ba préparer pour la faire. Oh babi au commencement était la parole. Oui. Bah au commencement était la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Donc bango ba fandi na passage wana. Bon, so donc to côté na Bible, ba to kende. Na la préparer ko ya Yesu. Na Bible. Tu comment poser la question? Kasi yo kata na plateau na yo ya binga na plateau no. Ono questionner nga na plateau na ngate. Analyse mo simple. Na plateau na ngate. Ba Bible na ba yo moni critique. Ouverture les aki na ngaka. Les aki lever les rideaux. Ouverture ndem défendre simple ya makambo. Ya wa. Tu rezé na oka eloko mo. Par exemple ngwa na biso ba yo. To même na coupe du monde. Na ouverture ya coupe du monde to ya ba kandi ya ba ni betaka. Bison de tala ouverture. Parce qu'au final, on va savoir que ouverture ou bien coupe du monde tala makoleka final. Mamba balle. Les gars, tiens nabi. Final de makambo. On te longo ya on. Pour mamba francophonie et l'autre qui plus important, ba wario ba bien zaki ouverture. Ezaki na ba bill ba yoka na te ba sangisi bino ba. Ce qu'on fait ba sele na clôture ba sele podium unique. Mokoza fa na bana na te. Mokoza bana afana na ba fumu te. Mokoza fa lié moko faire rigole. Ba sele podium na ye moko ya muke. Ce que hier fallait nous obéir, soit disant bazar réclamer par rapport à quoi? Pour na biso que na mboka moto baba français baby fallait baby vérité. Quand on a eu ça ba so na vidéo ya Vincent moi ça pour abano ya zaki proche ya fallait abika voyager na fallait na Côte d'Ivoire. A penser que fallait ça plus populaire que fait mais ça qui le contraire. Akena na Cameroun na ba. On attend nini? Vincent Toulouse à lever on attend nini? À lever on attend nini? Je crois l'année passée, parce que émission na Kelly Katenda je crois. Abi peke na matana oui alors Vincent ça déjà boy te boy na boy te alors bien autant alonge pas fali alobi le yelo kuta te abi ka matana Vincent dans 60 na mutu apa wana pour la biso Vincent dans ba maman na biso olive mama ni mama donc nyonso ti maman aloba so na ko sele ba vidéo za betaka ka Vincent émission na Katel aloba matana na camion ya ba Cameroun na kacha Cameroun tuna bon ici au Cameroun vous écoutez quel musicien abi fait rigola Mabi fait rigole. Fait que yana ba fait que problème fait que ça fait ça kwa mkongo. Aza danser malinga rombi misate. So fali elo musala muke mais aza mungala misu makasi. Kirana leki bango na sala ka boy. Or de to moni francophonie la kisi ke na salimi. Premier ministre francophonie mambolo bana so bebiana, so ki ouverture. Eza ko Félix. Au film plus de 80 000 personnes mais lobby billet la ki 5 000. Clôture. Plus de 80 000 personnes au baïro ta fait. Yo kasi bat malo bago au baïro ta final. To banga non nzambe. Et c'est bien voir Congolais ba fani ka ba au ta final à moins de 21 ans ya Kaiso ki Cameroun na Burkina Faso. Ba ça plein stade bon. Ba Congolais ba ki mingi zaki dimanche, zaki joko ba pino so ba sala raté. Et ba parents ba préférer ki ba na ba. Et kenda c'est le que bon. Te la bien yo kasi dimanche ba bazanga loko sala te.
na totaka ke l'image ya ki non semaine mobimba bazaki tema bazaki wana lo ba yo ba para ba lo ba bato ba ta so ba o ba question ngalo muna ko za yanga ba question ngala posa ke za nde ya bato balanda biso meta na bien to so la non normal yo kan sipena ke ba bike l'image boya na stade Martyr ya finale ya Yves so Yves 21 au Cameroun na Burkina Faso ba to sa stade ba to c'est bon fait ba sa stratégie ya on a ba ke fere biso ba gola misu na ba to lo ba to tika na bi fere ali mbongo fere ba sa stratégie lo ba ke ozana Martyr boy pour ba gola ba pour ba sa plein final mokile mona ke final ya francophone sali plein yo ba koza ke fere ba koza ide ma ba ke fere ozaya on fait ba do ma za fere na palais du peuple pe en plus ba to lo ba ke o boloba mama playback nous c'est playback non ba donc boza ba yo ça na epte so za tout te ke ba image te faire ça li semi live ba te juste instrumental ebeta ya zo evone zo emba te le contraire fallait ça semi live wana ezani eza playback pona ezani beta biso na ba bata so ba beta ya playback te semi live c'est-à-dire quoi au sala fa beta nde au moins bino ba golwa ko boluba ba golwa bo amunoro makasi fa ipenda ko même instrumental wana ebeta te comme yaza Jésus ala so benda ki a démontrer parce que yaza Jésus a démontrer da lobby c'est ça na biso ko mon premier année to ba ma playback nani na pas différence ya ouverture na la fin comment héritier wata abeta instrumental te abeta live abeta instrumental te tira kene na live na mon live ya pali peuple abeti semi live na stade Martyr pe azaki comment pas abeta ka chef de l'état pour chef de l'état na montant ya stade ya ni na pali peuple te abeti moi 10 minutes après na live pina ya normal n'a pas de peuple. Mais on a fallu déjà l'état qui a bêta. Fallait mettre ça fallait mettre ça fallait mettre PPT. Fallait mettre dans stade mais abetaki auto polaki contre monde français yana. Abetaki playback. Oui. Playback félicitations ezara nango. Mais ce qu'on fait que azuka instrumental alongoli voix. Alongoli pardon alongoli voix na yo ba asana na studio. Atie voix ne moko si place. Non pas de différence ni playback ezali batiki ndengo yema na studio ba na stade Martyr o beti ndengo yo vona yo yemba yo pozo ozo meka mais ce qu'on fait ba lungula ki voix batika instrumental na kier yemo kwa zo yemba ba image exact apam eloko abete playback ezali bizorbi na tucheze petit playback de c'est la première fois na musique africaine mutasa la plein à deux côtés plein débordement na Martyr débordement na Paris Pepe c'est déjà jamais vu boluka musu mo ngakuna ko mo lobage ba gola to mo lobage donc tout le monde si j'essaie sous-souté et on a déjà hier on comprend pendant le bas micho ton événement de waouh et un événement de waouh on a micho ça événement de dire waouh le roi fait peut-être la différence le 24 a beti répertoire ya ndenge mususu tala na marché a beti répertoire mususu devant Fati aina pas de peuple a beti répertoire mususu monotone zate et on sino que mukolo za mukolo fallait to respecter fallait ça dans sa musique mais nga so na micho ba gola to ba ni fere fallait na bana ana famille bataille la kai de mon héritier de mon awera de mon JB tika mon pe ba lesa bana s'il vous plaît bakanga actualité boité bakanga ka boité ba pe na bana fallait congolais fere tika ina na lesa pe famille ya mo ba no ba fallait abeta ba ni ba comme ba festival te da akrele so festival ezala te la Côte d'Ivoire de festival mo ezala famille o papa mba escapa question na me repose un peu ça papa mba akufaki na akufaki o escapa vous faire gagner ki buba na famille le style festival ya moneto ya magie système ezaka famille na Côte d'Ivoire mais fallait lelo a créer biso soki kango ka soki na Côte d'Ivoire ya bana mo lycée lo ba école sangani ça fait bébé ici donc à mon que tina zela sur le 25 novembre na beta concert wana ya soki ya Rona ya Reine so ini à mon théâtre à mon créer ba festival to baki artiste so alimeo aza mutaba festival mais a créé festival pour akima penga sepelaki fallait beta les 6 même jour la faire tout moi so fallait beta les 6 so fallait garder to ba debe nga isila nga golwa so faire pour la qui devait faire na roya na lobani ndenge mo pena bango fe batika pour toto tsamu na ko fallait les faire les fallait bon jibe we ka bon bo beta le fiki ni ngwana bo beta to bona ke tsitana na garaki maki to loba te maintenant to ebaki faire na fali faut ba sala bongo pour on tebe sila de banana le kinali pona mamu bete no so boila ngade sika mboko ba bi feke ba bi fali est na Gabon yo kasi Gabon ba bi feke te to ba bi fali te mutu mo boko ma commentaire sanga mboka oyo ba bi fali ki ba bi feke te ezate ba to ba ba international
pour votre information bisobi au monde que tout le monde ba Nigeria ba nani ba du tout ba bini yango te ya bato ba na biso ba yebi ba bini yango ça it mo makazi to fana na mboko ti pa na 6 mètres to fana na mboko boko ko kanga biso kati na Afrika ngai te congolais ba no sanga pas te congolais ngambo ngai ta brasa ba ko na biso boni to fala misa formol na CP na bia même sous générique il est long boko na be eko na mai mais faire atale ya Moïse ya gagner mboka ablongola boko na terrain elle biso bizobi c'est comment qui gagne parce que faire le loi na mboka abakisa rebo na musique congolaise fait asuki wanta ena homme acoustique na musique congolaise asuki wanta ena live streaming ba jena bazana biso live streaming donc on a concert en direct faire mta na ngapo mta sanga mta mbale avec mes kofi parce que fallait peut reconnaître il fallait même so toti na mboko wana obo yango te abimeli biso bon na za compte bato ba memi ki pédagogie na compte oki pédé mais abimeli so toti c'est normal abeta ça les plein après plein na ende ba qui kotika sima ba kotaki na concert Mozimbi to sola na bato ba comme ça teke pali pe ba bele Mozimbi to sola na faire na Mozimbi parce que belang ba ke parce que ba tire na ba chrétien ba tire ba na faire azaki na martyr faire l'état longa martyr aya ayokuta Mozimbi ando beta azedi na ba plein craquer te conseil ya Mozimbi te ya francophonie ya Mozimbi te mais ngala ko lo ba conseil ya faire poso bien Mozimbi to Mozimbi ya kitaki sanga tant faire martyr pali pe ba gifi et plein craquer ngamoku na ko tete ko na boulevard te Mozimbi a seke ba chrétien ba tire ba na faire poso Mozimbi ngaki na batuti ndenge gimsa kena na batu na wa ekite te do solo te o ya so ba image zalit tena bi kasi to Mozimbi yakina batu mambo lo ba na ça plaisir na manu pese nombo nani pese nombo di cameraman na so manu le plus célèbre donc mambo lo ba et ça les bien ya za mystique ya za danger do manu mystique voilà yena lela lele fort ndenge ya ndenge moto gimsa na magi après avoir kobeta conseil na pepe na meme batu par rapport ndenge Mozimbi aime soit keneka na famille na même yobi te ba chrétien bele bana ba golo bonne musique ya fait tomo chité oh là mais tomo chité yo mona donc tomo chité matière eleke belé hein comme bino ba bende bino na recours hein c'est to zota na rediffusion hein yo to réclamer ku vite faire atika déjà ba bende bino na recours faire atika de maka faire réclamer na gouvernement qui réclamer na communauté internationale ba mona ki après avoir opola il fallait babenga faire pas défendre mboka de faire gagner bolelo boy nda gagner na musique na biso nda gagner na football ya lokuma fali eza lokuma héritier to sembe to beta maboko faire gagner lobe ya kiloko bona ne OK tokomo chité lo mtema ba congolais tokomo ke na biso na suka vraiment on a ba mélomane ouais moi sous les ara que ba supporter les autres moments à faire balinga te balinga te moment faire ngai ne bona se pelate de tolo baga ke faire fois libérer parce que fallait na famille fallait ça na batu fa futa so kanga makambo bwenyo so yebo ifo donc o lo beza na pesi ba gola tout quand le monde ba mbote na bo santé ça na ngai amida isuka depuis Turquie a pesi ya 5 milunga vero même a voluka na Italie na bo santé fruit d'abou le mois Nzambe la grande gauloise depuis Brazzaville na surtout da la bienvenue ngo ya Kinibwe a pesi mote na bera de près des amours d'affaires à Salanini puis cousin ya papa Jean Thomas Kasa ya gola porte le obo nga chouchou de gola ba mote na bino na pesi ba staff dans son baza ya Corotor News TV na pesi ba mote donc tozali la chaîne ezo ya mboko te tout opena donde ya bio bo maré émission na net mais émission mode sur que ça dit oh la maman émission ko lika oh ça me fait plaisir donc à chaque fois on a présent donc chaque fois donc ils sont à finir na 3h on a l'accès monter finir na 3h na 4h na répondre na finir te nga ndeti nga finir te na ku contre ba golo ba finir na zo zakaki ba mama banini bona saka zakaki fera leki zakaka nga fera benga parce que zakaka to nganda kumona maluko zaka mbonga basima banini fera kuta na fera pozo moi 10 saki ndenge zaka ndesi lo asala na fera donc lokazo ngote yango ikomeka komena na pet amo ke fera lo ba baby sim pele pas do amutema baby sim sala zakari zakaka na bana le pat lo ba longo zakana francophonie deso à part franco zakari comme temps na francophonie ba kesus Tento fika za lolisi ba proteste so simbe ozumaka nazo protéger yo mi protéger pe na protéger so na finga na protéger to comme na suka merci mingi les chou de golo to comme na suka émission parce que nga na protéger linga na protéger na protéger wana merci Bobby merci na assistance ya Melcy malgré les lots
simbi penza te vous vraiment na simabilité mais ozaki ka pembeni wana. Merci aussi à Chris babi lokandi na bimi kitoko lokwa bébé na berceau boza grâce penza ya Christ de Jésus babi cameraman francophonie nde ya bino. Donc aussi un bon francophonie c'est un en Christ. Merci aussi à Rachel Chaco babi Rachula Carmel vraiment moi il y a des longues jambes. Merci à toi Richard Kanza le Mbingazor Richard Kanza le Mbingazor Gauthier Tswadi Lili Nzambe kokata tenga na loba pesa la na déjà na skimi mbando na leki na lié déjà bangonge belé nyoso ka kola chuchu de gola pesa la Lorette Misenga mbote ba mbote na yo yango wana vraiment Lorette Misenga bi moi kitoko ya yango wana. Pourquoi pas mon oncle babi Gauthier Tswadi Abel Bengezi makuta zomi na zomi ou Abex mafunga vraiment ngwanzi l'homme de Weston na moto na Nzambe mon vieux tozaka na yo ou me laisse cause madame vraiment donc écoutez même la prochaine numéro bye.